la mabele. Loposo mwindo to bunde la mabele. Loposo mwindo to bunde la mabele. Loposo mwindo to bunde la mabele. Kele mato bunde la mabele. Kele mato bunde la ekolo. Kele mato bunde la mabele. Kele mato bunde la loposo. Baindo, totelema, sengo pesa soko maso na banda kona bino pe wana penza bozwa miebele ya kolanda émission ya conscience, émission éducative, émission ekelama na likanisi moko ya kolakisa moto moindo ya uti wapi ye akomi wapi pe ya zali kokende wapi nde yango mokolo na mokolo tosalaka effort ya kokende koluka bandeko nyonso bazana makanisi ya malamu na tina ete ya kososolisa etulukuto bandeko na bango bayindo bazoka libakwa kolandaka biso mokolo na mokolo nde na mokolo mwa lelo tokanaki lisusu tozongisa ndeko Ndombele Botale na tina ete ya kosolola na ye maye eyali kotambola na kati ya mboka Congo rôle ya église catholique oyo azali komene na kati ya mboka Congo église catholique wuta 60 ti lelo 2020 ni l'église catholique a apporté déjà na bolamu ya peuple congolais ne mokolo ya lelo tokanaki lisusu to yamba susu ndeko Ndombele Botale mbote na biso mbote ndeko na ngai mopanzi sango ndeko Tambi Koka mbote pena bandeko yonso bazoi bongo libako ya kolanda biso mokolo mwale ndeko Ndombele Botale bele ya batu penza bazozo libako ya kolanda biso mokolo na mokolo batunaki biso to tuna ndeko Ndombele rôle ya église na kati ya mboka Congo banda 1960 ti lelo 2020 église catholique a joué qui rôle nini ya bolamu na ngambo ya population to na bolamu na ngambo ya ba impérialiste nde mokolo na mokolo bino bolobelaka ba memela biso pasi ezali ba impérialiste population tina lelo azo kwa koyeba te rôle o église a joué pendant colonisation tina lelo 2020 ndeko Ndombele Botale soki bokoki ko sosolisa et tout ko to bandeko bazozo landa biso na ngongo ndeko na ngai Tambi tango bolobi rôle ya église catholique banda 1960 obimisi on dirait na 14e siècle l'église catholique ambo ya kimalamu. Moi je pense que sengibo zonga na ino na 1490 tango ba bandi ba méfait catholique nde ba sala ba empoisonner wa nzinganko église catholique. Mais to lobaki yango na manaka yeleki bato balaka na likanisi tango mosusu yako kanisa tango balobaka ba missionnaire catholique c'était de religieux catholique ba missionnaire catholique ya tango wana ezalaki ba voleur ba condamné à mort oyo ko yeli susu na Félix ezalaki lokola mission oyo ko ko gracier bango ba criminel ba brigande ba yakawa ba missionnaire ya tango wana na église catholique. Soko to remonter cours à histoire beaucoup mona que na 1665 otolobaka ba assassinat roi Vitankamba Antonio Ier basali ya nzambe la preuve bakoki baloba bango te mais sima ya kokata ya Vitankamba motu ba dwi motu wana ba memina na église na bango na temple na bango na Nazareth na Luanda esika bakeki kosalela yango misa soko bwakeli motu ya roi Soi yo moindo ndo meli communion mutu ya roba kataki na itumba te etumba ya mbwila kaka bango ba catholique to yei na 1706 tango batumbi elenge mwasi ya mibutuku mibale na mibale ya kimpafito to tiko kanisa le 2 juillet kolekao batumba ya kimpafita po yibaki eloko ya nani po bomaki nani te po lukaki bonsomi ya bayi. Soko to tamboli boko mona ke tolali na 1921 Fumukimbangu bango ba catholique. Baki ko sala 30 ans na boloko poni puisqu'il a interprété la Bible de sa façon. Est-ce que c'est comme mon motif? Yaki bavita tumbami na moto po alukaki bonsomi ya bayi. Po alobaki boye ko te ya lokuta. Fumukimbangu 30 ans na boloko puisqu'il a interprété la Bible de sa façon. Lisolo bato bayebe sika bino bobandela ki motuna na bino na 1960 to bundi pona indépendance to sema ki indépendance poni dépendance et les kaki passer les kaki population mona ki trop c'est trop télémia trop c'est trop sur tout le plan. Le sol et le sous-sol appartenaient à l'état. Quel état? L'état colonial. Bato bazaki bazanga maboko
po nini pona kozangisa kokokisa caoutchouc côté ya caoutchouc ya roi Léopold II batuta baindo na mabuka baze kokata mwana no maboko po yo tate tinda batindaki yo okokisi te 4 janvier 1959 moko baindo balobi non trop c'est trop o mabele ya fumuki mbamba bato bakolala lisusu awa te soko tozongi na ba instruction roi Léopold II kopesa ba missionnaire catholique aze koyebisa bango but na bino bokeite pona ko apprendre ba congolais nzambe po ba indo ba yebi nzambe et pasteur blanc dans cette patrie. Révérend père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. 1960, indépendance. Parmi Babiloko, biso tolingaki to boya yambo. Ezalaki yango église. To boya église. Yango nde ya yambo. Nous pouvons réclamer l'indépendance, ça n'a rien à voir avec l'église. Nous devons faire ça, nous devons bateau. Donc, nous devons na base à la bonne somme, mais nous devons faire ça, nous devons faire contradiction. Ce qu'on administratif, qui tango, qui monopole pour l'église à l'état qui est bosso. C'est-à-dire que terrain fertile, l'église à baloli ma belé à longoli binkumu. Yango wana administratif ba ekolona. Na histoire basé ko tangisa bato baba mindele balaki ba bon détective. Poni Église catholique a kotisa ki toubela. Chaque vendredi boke ko toubela. Solo la na nzambe moto moka fanda na kati ya kaje kuna boko mona yete. Si makaka ya koloba mayo salaki. Mindele bakomi. Mbila yeko kanga yo. Solo bobo bazoko. Mais ezeka ka yo moko yei na commissariat à la police ebisi bango mayo salaki. Ko ya pa ya sango koloba mayo salaki eze longola image ya sango mona ke ngamoko na yeko se dénoncer na commissariat à la police. Boko mona ke na ba mefe wana o yezalaki ko salama. Lelo bande ko balandi bakoki baloba ezalaki makambo politique. Église et si kanini intervenaka pona pekisa tango bazé ko kata baindo maboko maboko wana bakataka baindo wana église catholique baindo wana ya catholique donc catholique zo ndimo bandimini bakata na maboko mais azé pona yote tango yo moindo kokisite kota ya caoutchouc ezendo kokisite pona bolamu ya roi Léopold église yango lelo na tambolaki na eloma ya mesonganti na fumukuzu kia muzana panda na ngola lokola basé bongo bakobi misala ya 1921 batwaki lisusu tango ya kola musa makanisi ya bakongo église catholique cause ya souffrance ya baindo lelo cause ya souffrance na ndikisa na bino soko tokokenda na ino na elemo tango tokozonga nde tokolakisa sikawa mayeyantina oyo église catholique aboya baindo bayeba mingi oyo ezeko kokanga biso lelo eze biloko cultivé
par l'église catholique. Les téléspectateurs, vous avez des numéros affichés pour réagir. Nous avons tomber le bouton à Zawa ou à la Bino. Bande qu'on a réagi sur ça près pour balancer les biseaux éléments où nous avons tombé le bouton à la Sengi. Avant tout ça présent Kabila parce que bango ba bindele ba dengi bongo biso to lobi non asa ya biso azala nanu wana to bandela likamu na place bandaki. Sinon bako banda ko embrouiller biso oh non indépendance na bile bebaki pona mbuta lumumba azala ki pressé muta pressé bobo maki botiki muta malembe kasavu bosuka na yewa bo vandi si mobutu 32 ans après bo salaki na yeni mais banani ba bengana ki kaka bango ba catholique et boye ba que les mal africains partout les abaki mususu te za ba catholique c'est pourquoi biso religion africaine tozo yano la catholique ndenge bozo kangaya tozo yano la catholique awa yo lobi ke ba dirigeant bazo diriger ba dirigeant ka pona mabumu na bango biso to tunyo question le kana télévision cardinal ya ba catholique loba nani a forma batu wana la kisa biso bango soki eza biso loba ke non pour mukusu yom to forma batu wana ou bien baza former na religion kimbangiste to na religion africaine mais soki eza yo mais ndima que yom to forma ka ba criminel wana yende commanditaire ya ba criminel wana catholique no kusamba to ko benga bino boya kusamba ba catholique donc batu wana baza formé par ba catholique lelo bakataki batu maboko bino batu botournaka filme ya longange ya bakanja batu baforma ngo batourna filme neza bakatolike e kuna e monani ke na bikoro batu bazali koboma pe konyokola batu ezalaki banani bakatolike problème ya caoutchouc ezalaki banani bakatolike donc catholique kosala erreur wana te lelo ya kokosa okanisi batu bakokosama lisusu batu bakokosama te si eyebani ke ba dirigeant nyonso bazo diriger eza bino ba catholique soko lobi tricherie ya élection maintenant éviter ce qui biso na religion africaine to si to diriger ba élection abe maluma catholique ngoi mulunda protestant asilisa na faculté protestante oyo eza na 24 ans bokende kotuna Corneille nanga aza ya bino ya biso te siko soki ba élection bi makamabe banani babimisisaka ngo mabe mais batuna bina omoni ke boza même pas na qualité bo diriger les sous bino ba catholique bo former pété yango wana kosenga na président de la république eza occasion ya bien lokola mboke pemi révision ya système éducatif parce que kotikelaka bato na ba formaka tala sorta bato bango ba formaka opesi bango confiance bayibaka bakende kotinda mbongo na poto formé par des catholiques il faut enrichir toujours les autres un de lelo soki ekomi na makasi oyo eza nango nazoyebisa bino mbongo ya Congo badirigeant congolais bato baenrichir baindien Liban soki aza na force lelo c'est toujours badirigeant congolais ya époque ya Mobutu bato baenrichir bato wana donc Congo elingi koloba nini bato bazalaka mitu mosala na bango o wana basigné bacontrat baindien baye kosala bacomptoir ya diamant awa balibanais barabe baye kosala bacomptoir ya badiamant awa eza grave bino bozo moisir na misère bato wana bazosomba bakara ya diamant bake nango bakomi ba grand fournisseur ya diamant eza même na nini na comptoir moko na Dubaï bakomi Congo pays de diamant kombo ya comptoir wana et na époque ya Mobutu boza koyeba na Sénégal comptoir moko ezalaki kuna kombo na yango Congo Zoba oui parce que bawara bazokende balati basinga na bango na biloko awa balobi eza kisi nzoka balekaka na diamant bongo e bamindele na Angola bazobima na badiamant batiango na bapine
bapompe bapine wana bafungoli chambre air bacharge diamant lere bazoleka boye na nzela contrôle eza te e bamindele yango banani bacatholique savi mpe abomi Angola 25 ans azalaki nani catholique. Donc majorité eza bacatholique na bacatholique. Donc catholique andimake ye nde moto azoforme bato wana akosa peuple congolais te akosa peuple congolais te. Léopold de oyo anyokoli biso aza catholique il faut ya kosamba na lelo justice congolaise il faut kofunda bato wana nyonso parce que bakanisaki ke occasion esilaki na 4e président nzoka bango moko baza kotukuta place yango tozongi na yango na CPI crime contre l'humanité eza kaka mutu mundu mutu asalaka crime contre l'humanité te bongo babelge basali awa badécime biso na époque ya vente à esclaves plus de 3000 par jour o bazoteka totanga te 37 000 familles en déportation eza crime mutu na kati ya mboka na ye aloba te lelo bozoloba état de droit même pour mutu mbanga telemaki na compte ya état de droit mpona koloba ke no bomengo na biso ezala ya biso asamba sans avocat et bato basambisa ye bacatholique jusque quand catholique okokontinue kosakana na mitu ya peuple congolais. Alors biso mpe na religion africaine soki eza na lolenge wana tokofunda mpe bino mais lokola mboka eza na justice nango tosengi justice ya mboka tosengi justice ya mboka Congo. Crime ya Congo ezo risque continuer parce que soko bebi civil ya muto formé ye soulard eza crime contre l'humanité et bato basali babar na ba société ya masanga ba brasserie presque eza ba catholique ba helléniste bato basali makambo ya musique awa eza ba catholique papa ngoma de mikriyu bokendo ta l'église aza kosambela père Bifalo Yanke Momeli Bangi catholique a formé ba Mangwaou ba Bozi a formé ba Danga tozalaki kani minzoto wela esalata bouton ou bien bato babinaka tata wana catholique e bobenga ndeko na biso ngadiadia bobenga bato nyonso bayekona bayisa bino ke père Bifalo yokana Bifalo azo formé ba jeune na nini na noir ye moko grand noiler catholique basango l'état na biso azo mona ndenge minzoto wela binisaka bato mais amoni te ke ba jeune na ye bakangi bango batindiki bango plus na mabina ke na misala. Alors bato nyonso catholique a forma o nyonso catholique a forma na école na ye na tuni peuple congolais na ye bosala atatonga bato catholique a formé pona kolakisa bino ke eza école ya mabe. Donc programme na bango ezali ya kodiminuer bino. C'est pourquoi lokola bamoni elan oyo Congo azoya nango programme oyo bazoya nango bamoni ke Congo azokoma na position ya kose détacher pa na bango lokola bazwi concurrent Chine et que bazwi bakeno bassin ya Congo parce que na wana otela bino ngo sete bassin ya Congo bokanisaka te ke ezali na Équateur bassin ya Congo na forme nango ya liboso ezozwa Gabon, Congo Brazzaville, Centrafrique, Tchad, ezwi une partie ya Uganda, ezwi Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie na Angola mobimba kotisa siko motema nango RDC enclave de Kabila nyonso wana nde ezo former bassin ya Congo. C'est pourquoi bomoni même bao bozomona baza misu boye ba occuper siko presque Afrique centrale ezaka Congo te. Alors bamindele na pays frontalier ndenge tozali awa lelo tozali Congo ennemi même ya ba voisins. Mais faut tosala makasi pour réconciliation ezana bandeko na biso parce que tout ça
eza système politique mpona nini soki balingi badestabilize pouvoir oyo eza na Congo bazala na facilité ya kosala yango. Donc toza koloba même na président de la République lelo batendance oyo mayele mabe bazoya nango ke baluka lisusu basala ndenge basalaki na 60 baluka isolement ya chef de l'État oyo aza en place biso todénonce yango déjà mpona koloba ete tozali pour mariage ya FCC cash bobakisa na lamuka il faut kota na libala wana po Congo eza ya biso ntango tokoluka bolamu ya Congo bokoloba te bino bozobebisa po ata bino bokoti Mobutu awalakaki 5 ans akosekwisa Congo. Mobutu ntango akendaki na titre dictateur pilleur apilla mboka, il a tué, il a volé. Hein? Kasavubu yekuti bapesaka ekombo bilemba kaka. Moni Mzee Kabila dictateur. Donc bazokendela kaka na bongo. Soki mutaza ya bango te bakoluka baboma. Alors tolingi sikoyo biso na CPI gouvernement congolais ekendeko ko représenter Congo. Toza na corps des avocats na Congo pour défendre Congo. Président Kabila, président honoraire ya Congo, azali congolais. Président Tshisekedi, oyo aza en place. Soki na famille na libota boza basoso. Soki bomoni balambi soso. Ndekono soso koseka yetu. Oye baka mokolo bokilo akoya. Oyo si babomaki si akendeki. Ekozala tour ya nani? Quel que soit soso oboteli mutu 145 mak. Yebaka bachako na programme. Mokolo bakomona kaka période no ya kobota maki ozobota susu te bako comprendre yo te ke ba maki siri na libumu. Bakolo baka boatiki na yo asia siri kobota nuni bolekisa na nzungu. Nebite soki bakolo bakeno yo lokolo boti mingi oboteli biso basoso ebele totindiki okende no na balabala kende kosala vie na yo balia yo te. Jamais. Bakobombo pe quelque part te ke zala wana po okufela loka wana ke baboma yo na mutu te. Jamais nzungu. Donc ozala président ya Congo bo céder bo konze pa ba Belge te. 60 ans après toza ba adulte. Moi si à côté na ménopause robota lisusu te donc omoni bakoko. Netinga sina leki 60 ans. Donc bien sûr naza ya Congo. Mais bato to botama na bango na série 60 na tuna ki pe oya basi balobi ici bakota na ménopause. Et presque biso nyos to mona bakoko. Mwezo la kisa qu'est-ce que total à Congo et moni bakoko? Banda kuna bamboka eza nanu ya banzete. C'est que éducation ba belge so continue na mboka. Eza crime déviation makanisi ya mutu. Mutu azwa kaka mbongo jena zimbongo makanisi na masanga. Alors na koliki na lelo biso na mokolo tozo kundola ya Kipavita ndeto sengi na l'état congolais. Mutalumumba babomaye na ba catholique. Bozo kaka bactère o bazala botale pa bango basambelaka. Ce que ezalaki moko ya membre ya religion africaine mbele bo signer ordonnance kala ke religion ne ko fonctionner na Congo te. Mais ba catholique basala ndenge mutema na bango elengi. Pona nini po eza église ba mindele ya ka. Est-ce que Congo eko continuer kozala Congo ya ba mindele? Catholique ya ti. Yango wana biso religion africaine to beleli milimo ba Congo. Nde to bengi ba jeune. Bomoni mu pepe bozo mona na poto ekokata te. Ndenge zo sala mwa kalmi wana
eza ngonga ya koprofite awa na Congo. Alors lokola bango moko babimisi makambo ya kosambisa, alors bato ya liboso bakosamba eza badirigeant belge bango basamba. Soki bango basilisi tobandi nanu kutu na Léopold II na bakolo na yo. Soki basilisi toye na badirigeant belge. Ndiko Ndombele maye fumu kuswa zotali someza grave pour la église catholique. Église catholique esali nini oyo fumu kuswa koza na énergie makasi boy ya koganga ya kobelela nazosanga kunda mama musu ba téléspectateurs bo réagir na ba numéro eza affiché wana. Ndeko tambi ko tuna kaka église catholique asali nini ngana ko regretter na komona ko tito yaka na ndako na mosala osesisaka te mai to lobaka. Soko ze mopanzi sango, zala mopanzi sango, mais zala pe moindo, zala pe moto. Son frère batangi sabino ba ibokende ko tanga batangi sabino déontologie journalistique. Ya ko sala soko semblant na plateau te et pas ina bango ba dénoncer ka mabe. Yo pe na kati na yo yebi ke église catholique zena bambeba. Ngana to landi ne songia nzila te. To zila te kaka bandeko balandi, ndeba jwa position te. Na bino bandeko ba panzi sango. Faut vous dénoncer l'église catholique pour population azwa lisusu moi pour les cerveau. Tolobi awa tolandi ne songa nzila ndenge balobi. Bango bazena leçon te ya kopesa awa na République démocratique ya Congo. Église catholique zena red. Na atana leçon te. Mais tolo baté. Baza respecter le niveau de l'institution nyoso. Par ignorance. Par ignorance. Tata moko moyibi me bato saka na balabala. Justement pour nous bakanga moyibi te. Sika wa lelo moyibi na bango monani. Yango tolobi l'église catholique azé ndenge balobaka église au milieu du village, église catholique aza église près de l'opposition. Yango bokomona na ba génération yonso. Soko bazaki ko soutenir yo aucun na pouvoir, bango batikali na opposition. Balongwa plus église ba comme parti politique. Totunaka bango na président Félix Tshisekedi baswane la wapi. Et lelo moto yo ze ko pela lelo. Yé cardinal Mbongo nde organizaki élection ya président ya Seni. Na bandimi na ya catholique. Yo mona équipe na onde ko beta. Yo moko kolo équipe wana arbitre. Yo moko Mbongo arbitre ya match wana. Mais à poli. Tango poli olobi yayi illégalité to tricher. Et où tu vois feeling ya kina monoko na yo. Penetia lokutana nya kotia po yo moto ko beta feeling. Donc on va se manipuler la population. Mais justement mon sala na bango. Mais le quoi ba échouaka déjà na jeudi ngonga. Fallait pas comprendre bileko bien temps. Ngonga ba beti sala ka président Kabila religion africaine e bisaka bango. Akotaka na mokanda na binota ko kenda pe na mokanda na binote. Nazo yiba malonga wana. Ya mokonzi ya bango. Et simbaka te. Po lelo na bandimi na bango bakomi ko ba trop seto. Yé cardinal Mbongo. Et si kanini na se soucia na bandimi wana ya église catholique. Bato wana bafinga ka médiocre. Soko jeep et outil et pas ya ba médiocre, jeep et longwe médiocre. Et comme il y a l'ipamboli. Oh, wana eza cadeau de kondomele. Eze cadeau assassin o a bomi moto aye ko pesa yo cadeau ya makila o accepter pour eze cadeau. Mais na koka moi. Bafinga ka bango, ba tu Mbongo ya temple pas ya maman Olive. To kamwe inauguration ya hôpital ya maman Olive, moto azelo ko apparaît cardinal Monseigneur. Mais c'est regrettable. Hein? Beaucoup sa population te wapi. Ndeko tambi tolingi to la musa makanisi ya peuple congolais. Église catholique baza cause ya makambo ebele ya mabe na mboka oyo. Soko to rata indépendance na 1960. Ba hypothéquer indépendance wana mokolo to signaka na royaume de Belgique l'église catholique. Bateyaka lokuta na komba Mbuta Lumumba poni. Mbuta Lumumba na belement documentaire eleki na tango wana lobi na kamwe na catholique bakoti politique batiki bonzambe. Déjà na 1960. Mbuta Lumumba. On nous attaque parce que nous ne voulons plus de suggestions. On nous attaque parce que les membres du gouvernement congolais sont des hommes honnêtes qui n'acceptent pas la corruption. On a voulu nous acheter, on a voulu m'acheter moi-même, pas des millions. Je refusais, je n'accepterai pas un centime pour mon peuple. Et aujourd'hui, le gouvernement belge a mobilisé des fonds
pour acheter des mécontents, des ingrits à travers le pays, qui jour par jour, dans les journaux, dans les presses, montent une campagne organisée contre le gouvernement, contre la nation. Des évêques abandonnent leur mission d'évangélisation pour s'ingérer dans les affaires de l'État. Des évêques abandonnent leur mission d'évangélisation pour s'ingérer dans les affaires de l'État. Des évêques abandonnent leur mission d'évangélisation pour s'ingérer dans les affaires de l'État. Nous n'allons plus tolérer ça. Nzembo na ayo na komitunaka esua bango esika na motema po nini nzembo wana yango esala bakenda kosalisa filme ya bakanja loko atolobaki basanto baindo balaka te zabolo nde moto moindo na mokila bafabriquer siko basanto bake kofabriquer sika bape ye bakanja ngo azalaka pe sente bienere bakanja bakanza isito esile kisauma atiaki langele na uji ya mbandaka akolaki batisimo noloko asimba. Père Van Dijk, vous avez un lien particulier, on pourrait dire, avec ce bienheureux, n'est-ce pas? Oui, et ça on peut bien dire un lien particulier parce que c'est moi qui ai commencé la cause de Bakanza. Quand je revenais des études en Côte d'Ivoire, c'était l'année 74, il y avait eu une fameuse chanson, Nzambe na mitunaka. Dieu, je me demande pourquoi Jésus est blanc, Marie est blanc, Joseph est blanc, tous les anges sont blancs, les saints sont blancs, pourquoi les diables sont noirs? Donc je reviens à Boende, septembre 74, et dans le mois qui suit, des gens viennent me parler de Bakanza. Quelqu'un qui a été martyrisé longtemps, il y a longtemps, et qu'ils disent pourquoi l'Église ne le béatifie pas, ne canonise pas, parce que maintenant on dit qu'il n'y a pas de saint noir, alors que nous avons un saint de chez nous. Toi, tu dois t'en occuper. na Noiret, bienheureuse Noiret, fa boya ki ba violer. Lelo na este na biso, basi boni ba boyi ba violer bango pe ba boma bango. Basi ko zilani ni po ba canoniser bango. Di charabia. Ba téléspectateurs bozo met belé na ngongo bolanda biso bo réagir na ba numéro isa affiché. Mais ndeko ndombele mokolo ni tozo yamba bino tozo remarquer pe loko moko ki été peuple congolais ko miko lamuka. Ndenge tolobaka ka bayino to telema peuple congolais penza komi penza ko telema na ndenge ya solo. Lelo to moni ba marche. Rosa Malonda makama ba élection be olobi awawa. Peuple a telema lobi non pas question. Loi ya sakata na obe minaku. Ya kolinga ko sala ba réforme n'était ni ya justice. Peuple a telema lobi pas question. Tango ndoko ndombelo so mona ba biloko na nyoso. Et ce pesa ko esengo komona éveil à conscience obino ko senga ka pa population mokolo na mokolo yango yo mokonza bangunza pena bangunza bazana esengo komona ke population ba lobaki asa ko lala akomi ko lamuka bozo embela kango ndenge nini ndeko ndobele botale ba marche lelo ebisteni na nyoso mo o marche contre boye lubumbashi yindaki katanga nini kana nga yindaki mbushima yindaki biteni na biteni kishasa ko tukoloba te ba marche ozomona ke peuple congolais alongwe na pongi obino bosenga ka mokolo mokolo akomi ekola muka bozo embela kango ndenge nini ndeko ndombele botali ndeko tambeze lokola ozeko lukana de fondre mokolo moka subi na mbeto abazaki kolota ndoto kaze ko suba yango subisi na mbeto mais bozo lingelo kona conseil na ngolo soko boluki conscience ya batu ba lamuki soko tuni peuple à se prendre en charge malobe pa na bino ndeko botali soko tuni motuna zilaka ba pesa ke ya po nini ozeko lingana lobo ozeko kanisa na loba po na somona yango mais ozeko mona ozeko tala momonite peuple nini wana po na bolamu intérêt mais tozoi nanu il doit passer bato babandi ko kufa depuis Mobutu na ba marche na ba revendication tango bazoi pouvoir
batali boni na molongo ya ba combattant wana babimi libanda poni po balindaki ba destituer Kabundi. Mais il de peso wana landa ba vidéo eleka combien ba finga ki Kabundi mokolo ba keipa na ya finga bango ba vaurien babima na lopango na ye tango azwi bokonzi barrière moko salemaki entre petits peuples ba combattant wana ya nzila o bazaki ko kufa ba dénoncer ka yete ye mutaza ko tika bango ko tinda bango batumba ba pine ba bukaka rupture salemaki akomaki rouge akomaki na classe supérieure ba combattant wana batikali inutile peuple azala mayele omoni peuple aliaka Thomson na bisuka ya dendon eze problème bako manipuler lipa oyo bato baze ko somba lelo 500 francs lipa wana yango ezalaka 100 francs et matisa grammage te et comme 200 et matisi grammage te comme 300 na 300 coûte les gars na 400 te mbala moko 500 peuple abimate mais pour na loi ya mina kuna na honorable Sakata babimi na nzira peuple ya Beni abima pour dénoncer bambeba ya Monisco ba ekokuta tenue militaire ya FARDC na kije ya Monisco bakuti ba ADF nalu na kije ya Monisco donc tant boze ko luka bango na zamba na butu bazete balali na bango na kije ya Monisco na butu bakoti ko massacrer population qui est kokuta bango kuna a revendiqué n'habite to monate acte politicien moko non plié église catholique et si ka lelo to zeko ba soko 10 millions de massacres et salama na est one oh soko 10 millions ya ba kufi na massacre na est en tout cas 9 729 bandimia catholique 9 729 to 28 sont na bonne sanité bandimia catholique peuple alali to sala ba grand plateau na bino bo rappelaka population to longola na ino ba sentiment aveugle to zaki ko tuna mais bandeko na biso bazeki ko kufa na est action masanga ezeko koba na Kinshasa to komaki na niveau to tuna po ba décréter deuil national na mboka il faut to sala du coup 242 immeubles koi et bomi 18 000 personnes du coup tout ce qu'on a information lobby il y a eu 30 décès kuna ba décapité bato na tongo nango zeko le kana bare okende mboka lipopo batata ba mama ba meri lipopo ojonga boye eloko zeko la kisate kenda défilé na betando ko banda na chaîne mère mindule yemfenge yo yango kaka c'est na église partout ata pasteur moko ta tellement a compatir na pasi wana bandeko ya Beni eleki na Ituri to zongi population inconscient soko inconscient to zongi awa na mboka oyo po bolingi bola kisake soko peuple abimaki libanda preuve de conscience mais ngana ko regretter mariage oyo cash na FCC oyo lelo population na soka bimi na balabala azeko sengela divorce est-ce que bayebi ke mariage wana eze synonyme ya peine na mboka oyo ndeko ndombele kaka na makanisi mususu bato bazokanisa te peuple azoganga abike soki bakaboni lelo solution ya makambo nyonso plus grave bazosenga kuna mokonzi ya mboka adissoudre même na parlement mais ndeko ndombele azoloba ke coalition wana nezosala peine na kati ya mboka matambe kaka ya mfumu kusu bato bazomona boye ezomona ndenge mosusu ndeko ndombele botali ndeko tambi esalaka nga pasi mpo naze komona peuple yango abimaka na balabala abimaka ondire na kwicha pungi ondire aze kolala na ndako me molimo na ye nde bimi donc aza na molimo ya peuple congolais contrôlaka nzoto ya peuple congolais te bato nyonso bazali komarche wana soko oti baladeur oti micro na yo tuna bato oyo catholique abimisi mpo nini catholique alobi ndeko Rosar Malonda ayibi bavoi oyo
babimaki na loi ya minaku na sakata balobi minaku batie loi moko po ministre justice akanga ba magistrat nyonso ya baluba. On a interprétation. Franck Diongo, grand politicien soi-disant qu'il est, aleki na etando alobi ndenge ba soko kaka loi wana leki ngana yo mapango na biso esili ba ndoboto la biso mapango ndenge nini okoki ko transmettre eloko moko ya ndenge wana to swani na leki ya ministre pona mwasi mbala moko na kangami mwasi na yo ministre ko ya botoli yemonde ko Franck Diongo aleka na etando moko le même jour en direct. Basé ko tumbakuna na palais du peuple, basé ko tumbakuna soko na salle ya Kimbuta, yaze ko loba biloko ya ndenge wa. Mais tozongi na 1960. Est-ce que na tango to komi église catholique akokaki suko bimisa bato. Popé oyo le deux camps batongi. IDPS na peuple de tolo belango na ino ndenge wana. Président Félix Tshisekedi na président sortant Kabila. Bolingo bondeko oyo batongi église catholique akokaki ko installer en bote. Akoka kote ya bango bolingo te mbala boni ne soyanzi la fumukusu kia muzala panda ngola barapelaka bango à l'ordre en disant que bino église catholique basé bandimi na bino bofandisa bango bayoka bakokate bango basé ko swakutu eteni mosusu bakay ko kenda ti plus loin ya koloba transition sans Kabila te soko tolandi ne soyanzi la na 1960. Histoire de se répéter dans la période concordante. En 1960, Belgique, Nanzila ya catholique na mboka oyo. Bakaboli Mbuta Lumumba na Mbuta Kasa. Bazalaki ba coéquipier de taille, bazalaki ba intime na mosala oyo. Kobosa na te, MNC ya Mbuta Lumumba bazalaka majoritaire na parlement. Lokola ba se feraka moke na constitution ya nini ya Belgique. Roi Renyaka, ma gouvernaka te. Premier ministre nda gouvernaka. Par rapport à l'idéologie, ba monaki ke ba pesa ba voix na Mbuta Kasa bi ma président a régné, mais Mbuta Lumumba a gouverné. Dès que ba joyi kaka indépendance, to bossana te 11 jours seulement. Une semaine et 4 jours sécession. Moïse Tchomba ke iko kata. Bati bango ba songi oto kaka na tongo Mbuta Kasa aleki a suspendre Mbuta Lumumba. Après midi Mbuta Lumumba aleki a suspendre pe Mbuta Kasa abina retirer ba foi pour biso moto pesa ki ba foi wana. Désordre na mboka. Désordre. Principe de base ya impérialiste diviser pour mieux régner. Tango bakosi Mbuta Kasa bakabona na Mbuta Lumumba bandimi bakenda ko boma Mbuta Lumumba. Mbuta Lumumba kei akufi ba bomia. Mais est-ce que basala ke biso ni na Mbuta Kasa? Basaki na tina na ete élément na bango préparé zalaki Mobutu Mobutu donc ti bazo so na wana zo mundela zaki na carte na mundela za ko beta carte na ye abandi nano na ko diviser bango po bakoma faible trahir moninga na yo bakenda ko boma yo ko fanda azemi sumakasi ça avec yo ko tikala ko sala loko te tango babomi Mbuta Lumumba Mbuta Kasa tikala kiniti bato bande ko balandi Mbuta Kasa kenda ko kufa d'abord baboya ko délivrer ye bon de soko attestation de sortie que dans traitement libanda soko bazé ko bunda ba carte président Kabila pene ya président Félix Tshisekedi cela explique que bazé na ba ko pena posa ya président Félix Tshisekedi peuple ayeba bongo peuple ayeba bobo sanate mondela bosana kalikambo te soko to songi na accord ya Genève moto abimaka kenda ko dénoncer ce président Félix Tshisekedi a dénoncer kani mitambo ezalaka na contrat oyo fayulu andimaka Bakata Est plan balkanisation o Mbuta Lumumba dénonçaka na 60 yango ezalaki na contrat wana soko fayulu azwa pouvoir omoni sikawa moto dénonçaka adversaire balobaka pour bien étrangler l'adversaire il faut l'embrasser yango baye ko embrasser président Félix Tshisekedi lelo mais pour ba étrangler ye élément na bango mosusu base ko bongisa nini na Moïse Katumbi et c'est point d'interrogation. Et c'est point d'interrogation. Tout ça l'erreur en 1960 était. Tout ça l'erreur était. Babimi sabato teli banda. Pour un intérêt égoïste, une appartenance politique. Pour que tout le monde sauvegarder pouvoir na bango, parti politique na bango, poste na bango,
Et to yo no ya population nini apesi yo mandat lobela ye. Lipa population c'est comme mata. Ça qui a foufou comme ina combien population ou ana tozu population ya badiadingi ya Selembao. Basusu basalaka ina nena ndambo mayebi makate na barobine na bango. Non non marche ça la mata. Nanya bimia ça la marche. Nzoka nde l'eau c'est la vie. Mota kozala na mokai ya banda tongo te pokwa a du mois vers ya mai a bosani. Po et que nourrir rien oxygène et que ikolongola makanisi mabe na cerveau. Cerveau vivaka pe oxygène. Te ou ana population ko bimate o komona peut-être soi-disant honorable moko aya lobo to telemana bino il faut va pesa bino mai. Te ndeko tambi makambo ya ba vaccin ya kiawa. Vaccin o ya ki bo mabato. Tolandi ba vidéo de partout. Ba pays anglophone ba sali ba vidéo. Ba lusophone ba sali ba vidéo. Ba francophone ba sali ba vidéo. Et si kanino monaki homme politique mo ba telema sima ya peuple. To salaka ba kobay. Soko ba sali kisi. Ba yeko meke pay na yo. Ba landa ngope. Ba ngope ba landa po ba yebi. Ba sali mandoki. Ba yeko meke pay na yo. Et ba politicien wana ba yebi ke etumba na biso ya est. Et c'est impérialiste et débat organisé. Et si nous avons bango ba dénoncer, y compris l'église catholique, l'église catholique. Tata. Mais pour nous nous ko luka ko pekisanga ina loba motu ya mabe. Basimba kanyoka na nzoto te, basimba ka na motu. Oboni na ba dirigeant wana na zeko loba ba koka ko dénoncer te, ce sont les catholiques. Mais na lobi na yo, na ba dirigeant yo so ya lelo ya religion africaine ata moko te. Ata moko te. Donc catholique abimisi mbuma mabe na kati ya société. Bongo ye moko zembo mama betata. Na ebisa ki bino zwin kasa ya bololo. Ozeko luka kotia saki ya sukali na misisa nango. Matita bololo eko koma sika. Catholique ze bololo. Catholique ze yango mabe. Ato tibi zeuzeu. Ezo loko lingolamba nkasa ya Kongo bololo na mwambo tia mongusu. Bololo kaka ya libela. Yango en église catholique. Tous na ba problème ya mike oyo même ba société ya communication basé ko sala biso. Crédit mataka ndenge balingi. Oti crédit ya $10. O sali ba pele ko kate ba li crédit. Syndicat oya kolobela population wana zete. Sous-traitance awa na mboka oyo. Sous-traitance. To monate politicien moko telema liboso to dénoncer yango population to bimana nzila. Pétrole ya mwanda ezalaka ya ba mwandete. Mwanda bazé ko sufu me bazé na pétrole ezalaka bonheur ya Europe. Politicien moko ta telema. Guerre na biso ya est bandeko bazé ko kufa Ituri chaque jour, il y a 2 jours passés balamuka kisoko na 11 corps décapité soko mokolonini Ituri balam. Donc c'est presque chaque jour na partie est nde balamukaka bakutaka bibembe bana mike bakata bakingo bako esika nini bomona ba politicien entre bango basanga te so bazé na parlement malamu nde babakisela bango $2000 na salaire. Nani akanisa ba fonctionnaire à l'état ba enseignant ba tata oyo ba nyoko amaka o ba tangisa bango esika nini bomona peuple abima na ba politicien liboso trop c'est trop bon makisata salaire à ba fonctionnaire te bokola mukana tongo moko bateki zando petit peuple bateki zando po nini po na intérêt ya bato moko songolo tozaki koloba batika ka ba chèque libanda po za ka bomba retardement baby ke bana wana bazé sans tête sans cœur soko baye moyena molangi moko ya zododo ya 4000 francs mwana wana ko bima ako hésiter te ko tumba ako hésiter te ko bebisa député oyo batobule bazolia mbongo mboka makasi balia mbongo mboka makasi tobandaki bango toyebisaki bango babulaki biso tolali bakelamusa biso toyeli bango torataka kinzondi na 1990 na conférence nationale souveraine guidée par l'église catholique na évêque Mosengo tango wana esika nini bomona bango église bakenda bazwa position ya malamu po ya peuple bakokai kokitisa bikole na bango bakokai kokitisa bopito na bango soko réellement baki na souci ya peuple lelo bozala mayele baoyo bakufaki lobi
alors ba famille na bango nde perda pour toujours ba ba du poste ba kanisi ba famille wana te bosala mayele ndeko ndombele botale na moins 10 secondes bopesi numéro ya nino singa et tout le groupe bandeko bokosa na posa bakoba lisolo na bino kotuna ba bituna plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 wanande badjo ibiso tout ça pendant mituna mingi tena nzela ya cadrage soki na ndeko na biso 9 lumière pe na réalisation si mama ikpeka na maboko na bango ndeko ngala 9 lumière invité mokolo malelo zaki ndeko ndombele botale kimia nzambe za na bino tokutani na poso oyoyo ezali koya Kala tuna sito kala diaka weke kina muziki Jampila pasi ya muna mukuma kenge ya ndombe Kyali komono kipavanza Jampila pasi ya muna mukuma kenge ya ndombe Kyali komono kipavanza Wamono kimpa ikeke munitu tende za kisaji Wamono kimpa ikeke munitu tende za kisaji Wamono kimpa kyali wamono kimpa vanza Mono ya yokwa bana sinanti ye mwana kumanima Mono ya yokwa bana sinanti ye mwana kumanima Kwa beno lusidi landwe ngantona nzahilu mpisilu Kwa beno lusidi landwe ngantona nzahilu mpisilu ya kipavita Kuna bozala na biso na molimo Moto pa musapinzoli na bino Kolela na bino Nepasi na biso Kosepela na bino Nesengo na biso Monongele 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 Yokwa bana sinanti ye mwana kumanima Mono ya yokwa bana sinanti ye mwana kumanima Brucho shot na bino bandeko na ngai bayindo tokebela mpe totika trahison kwete ebele tata mokili atindela biso moko tokaba bango mpe ya banguna mateka kala
Kumbuani kipavita rangi wafwa munabilumbu tatu wayenda mbona naye bakulu betu bau basunga vita mukanda ndombe kumanza Kongo kwa kalandumba mosi Kumbuani kipavita rangi wafwa munabilumbu tatu wayenda mbona naye bakulu betu bau basunga vita mukanda ndombe Nengwa vita nengwa vita tela mene nengwa vita tela mene munalongela Nengwa vita nengwa vita tela mene nengwa vita tela mene munalongela Nengwa vita wafuluka munalumbu jatatu Talampeve ya bakulubu ya vata Yanji watela mawa yatika longela Nengwa vita sangolo butuku solele Nengwa vita nengwa vita nengwa vita tela mene nengwa vita tela mene munalongela Nengwa vita nengwa vita nengwa vita tela mene nengwa vita tela mene munalongela Nengwa vita wasola bakundi bani kungezole bau bayenga tunga manza Kongo bau batunga zinzo kuniyezole ya nengwa vita kuniyetatu Nengwa vita nengwa vita nengwa vita tela mene nengwa vita tela mene munalongela Nengwa vita nengwa vita tela mene nengwa vita tela mene munalongela Sanguza mwangana kuvataja vimba Sanguza wakana pekwa bandisonere Au bakanga mafongo endombeza kaka Au babokelesa nengwa vita Nengwa vita nengwa vita nengwa vita tela mene nengwa vita tela mene munalongela Nengwa vita nengwa vita nengwa vita tela mene nengwa vita tela mene munalongela Tangia nengwa vita wabokelesa nengwa vita Unima mafongo bakanga banisonere Nengwa vita waenda eba kunibani Ye mwanani eba kalajani Nengwa vita nengwa vita nengwa vita tela mene nengwa vita tela mene munalongela Nengwa vita nengwa vita tela mene nengwa vita tela mene munalongela Nengwa vita walwaka kuna pangiani Waenda bwana fongo jaba misonere Mauba yufula vongeye nengwa vita Mambu weti longela kwei matukidi Nengwa vita voba kulu bande basongele Yazaisa wazipangizame Voma ningele luvunu kwa niba izila Nengwa vita nengwa vita nengwa vita tela mene nengwa vita tela mene munalongela Nengwa vita nengwa vita tela mene nengwa vita tela mene munalongela Bamisionere bafwema bakanga nengwa vita Baubana tanate kunambanza kanu Bauba kutakasa zipangizani bandombe Bauvo nengwa vita Zaisa wazipangizaku Vomambu wetilongela mena maluvu
Bonge esikavonda ye mwana ku ye bakala jaku nengwa vita nengwa wele kwani vita wele kwani mukayengele nengwa vita wele kwani vita wele kwani mukayengele nengwa vita kela ndenge vozi pangizane mono vita ngetifa mukuma jabeno hadi mindele baiza enu funulau ye mabibi ya maume na manuvunu ye bakulu bauka bakutu wilangako ye mabundu mauno mbembelu ya mulambu katwena kweto sedi mosiko katwena kweto penguli mosiko dombelu lenga kwendo ningele mwivi kwani baizila nengwa vita wele kwani vita wele kwani mukayengele nengwa vita wele kwani vita wele kwani mukayengele ningele bafwema baubatuma ndomelu bakankuni ningele batuma lukanga nengwa vita simba bana sina tiye mwana nikumanima ye bakala jani lutula bautia bana besomeno ndombe zipangizani nengwa vita wele kwani vita wele kwani mukayengele nengwa vita wele kwani vita wele kwani mukayengele kasi nengwa vita wavova kwazipangizani luyambula mindele batulatia kasi mandombe kizoba kilusakidi balutidi kutwala batuniditia wambunu pangiye nundombe bosobeno kasi mono vita ya vova kwa mindele kana fridi ye mwana nekumanima kasi mwana mesika vutukajaka mukwiza bangula maswekiletisweka mulumbu kyaunu ndombebelu lwema kweno ndombelu sala kweno monongele Mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele